Tabana babola nana efia sungaka tabana bazanga bapoti nana efie azana ONG nana efie asungaka bademini nana efie sungaka kolemba tekotika nana efie motema malamu bosabone trona bosabone trop na planète Nana et fille. Bosabone trop na planète Nana et fille. Bosabone trop. Alors merci bino ki bandi konanga bosabone na planète Nana et fille. Vraiment ils chaîne ya biso nyonso. Vraiment bosabone so bomoni ka tolia peta na kati ce qui fait yango base. Donc onanga bokota bosabone bola na ndenge tozo développer tolia peta na ndenge système ya mikolo yo. Nzambi courage yope base. Vraiment na lingi bino trop, vraiment merci. Planète fille qui toque ma casse. Ambassi bourgeois, Motoswag, le prince Rassel, le prince de Fali Poupa. Déjà vous dit, bisous tous les yeux virés, braqués vers planète et fille, nana et fille, tous s'abonner massivement. Donc, abonnez les binos, je vous demande, bisous tous s'abonner pour des vraies informations, pour nous avoir qualité, pour nous avoir actualité, planète nana et fille, TV, s'abonner, ça va bien. Ça va te coûter rien quoi. Yo s'abonner kaka. Au moins là yo perdre de l'eau on sait pas. Sungaka tabana babola. Nana efia sungaka tabana bazanga bapoti. Nana efie azana ONG. Nana efie asungaka bademini. Nana efia sungaka tabana babola. Merci partout bozolanda biso na site lamino o bolingaka mingi planète Nana et fille. En tout cas chers internautes na lobby encore une fois merci pour la fidélité na bino na site na biso planète Nana et fille et puis na soutien na bino na ONG na biso Nana et fille. En tout cas merci toujours comme d'habitude ndenge bozotinda kaba et ba cadeau na bino bozotinda ba aide na bino pour na banana ya borfale. En tout cas nzambe akopambola bino ndenge moko azopambola maman Nana et fille. En tout cas avant que je commence na compter c'est d'abord merci la patronne Nanga, hein, maman Nana et fille la Quidmada donc la reine mère. En tout cas merci maman pour la fidélité na yo. Et je dis encore un grand merci. Hein, la caméraman Nanga on a ngaka mingi, papa Nanga oya conseiller kanga, papa guide moi en tout cas merci pour la patience na yo, na comportement Nanga na retard Nanga toujours. En tout cas, chers internautes, aujourd'hui, dans les bino sujet nabino comme d'habitude ndenge toye la kabino ba histoire vraie. En tout cas, chers internautes, histoire vraie ya lelo, ezali kamomoko ya pasipe mawa. Oui, salami la Belgique na Angleterre. En tout cas, vraiment, chers internautes, problème oyo naibi ke bozan ba etando ike na bino bozolanda na moment oyo bi shoko bekili ayeli susu na ela rabino toujours soki na ina ba sijo ezaka te pona kopesa esengo erate po boyoka kaka po keboloba eza surtout ça pona ko éduquer masse tozo te ya komona comment diable azokonza monde. Chers internautes, si je na biso ya lelo ezaboye ezaki na maman moko azana Londres na Londres akina mwana na ye ya mwasi azama mukie ba âge ba 10 ans na oya mubali azana 15 ans. En tout cas azaki na mubali na ye. Chers internautes, via que comportement ya papa ezaki bien te, maman azaki mal à l'aise et aiko senga divorce. Ndenge poto ezalaka ba sa batali droit ya mwasi ba yaki ko benga na papa. Et maman tikala kina bana na ye mibale wana. Chers internautes, maman tangu papa qui est en absence ya maman émotion et en absence ya papa émotion wana. Maman a commis comme là masanga soki accueilli à côté na yeba kwiti a choc wana divorce azonga toujours na kwiti ko soka zongi a commis ko embêté bana na ndako ya muke wana atika kayeba ndatongo o wana pe ya 15 ans azamwa mobile donc azana loko sala te l'état ba remarquer na appartement que ils ont mon amour azana lilaka mingi ba ndiaki bien te ba signaler la police et ba beji ba ye. Et quand tout n'a pas interrogé, on va expliquer comme n'importe moi on a droit na don de la fin ezali ba eko zo moi na batindi na foyer maman atikali na mwana wana ya mobali. Chers internautes, maman akoma kobima ka continue kaka kwiti moi na biso ya mobali wana pe azaka na chambre na ye moi na wana amesa na ye kotala ba porno parce que azana téléphone a toujours connecté na réseaux sociaux soit outil classe comme maman azala na été a maintenir la chambre. Dans les réseaux sociaux, na pas petite sœur na akendaki.
a continué à côté na yepe maman soko aye na bakutine désordre na ndako tango so aya moi na senti que maman est là et a matin escalier accueil maman kokoma ko boaka saki kolongola bilamba na caleçon na mbetu a ko chocolate kao. Chers internautes, le quoi le téléphone et baby si bana moi oyo attends à 10 ans tant que j'ai utilisé les réseaux sociaux, je vous dis que hasard vraiment en avance. Moi na écouté la makambo talaka na chambre na ba porno talaka a moni yango maman là yango donc na tenue à chocolat mon abi bon ande na jouer sika nanga habité kuti o eza er moko muta sutuka kanga sko il faut na ka ba camarade nanga na ça ba OK à cause ba mina abi na ça un problème mon boye non là la raté ni tinga ce qu'on a besoin na zo moi elo mo epesa nga pongi et ba ko proposer value de quoi non comme non ba drogue te banine mais utiliser la Valium. Chers internautes, moi na azu Valium aye nango na ndako. Mama senga mai Valium. Mama senga jus Valium. Mama akomi ayebi jeki azali mutaba kwiti muto a message na kwiti message na pongi ata babakisi eli transfuse oiseau na kati ya biloko na ebite soki bato bele ba yebi yango mbuma na transfuse oiseau bako bois que quand de paragi azana na bois que le kambuma mo na kati ya basket alati kao do simi camera kwei ateli mama na kati mama pe kao tango mama koko ya kao mwana abandi kosakana mwana komi kolala na mama na ye bazo sala rapport sexuel et consciente donc maman andai ko yebate mwana abimana maman chaque jour maman remarqué ba fatigue leki deux fois kutu azozanga même moyen ya ko bimako ke ota quit aka raisonner ka ke quit tata ki jour wana ah masango na comprendre te makasi we maman Alexandre wana ayo mona non ça ne va pas aye ko kende hôpital. Cher internaute tant maman ko bin hôpital basali be examen tout des arabes so basi faut ça masuba tout docteur aye en tout cas madame félicitations. Papa félicitations de quoi? Non félicitations parce que aux anazemi au lobby aux anazemi yanani oh docteur lobby oh maman na âge de l'autre nanga ke zemi yanani aux anazemi papa makabozo lo bana ebité oh to ebi kaka muto azoka zemi ya molimo mo centre oh muto batavana mama Maria vandi na Joseph mais zemi uti na lola équipe mbala batafanda wana te moi ça batu tie pas Marie mais ngai pesu kaka na époque na ye nga na sana mobali te na to sa divorce ka mobali nanga depuis to sa 2 ans ngo na yebi nzoto mobali mususu te batunier ozarana na inanda non je vis avec mon fils azana 15 ans babi OK to mekanan ko benga mwana na yo to meka ko interroger peut-être mutu moko ayaka na simana to a remarquer et moi problème mon ba boyo ebisande ba bengi la fond ba me ko expliquer tant ozarana maman na sima. Est-ce que le problème est que kawana au monde comme tout le monde non on vient avec personne le bikaba na poto et avec expliquer mango et moi je vis qu'avec ma maman je vis qu'avec ma maman et bah toi tu vis avec ta maman va se retrouver na zemi a zo expliquer parce que ça on balte bona moi natanga tala building maman na zemi zo ba mobilité en tout cas et poser problème pour yimo zo ba te c'est que ça makambo ya milimu mabe bona bo moi ne bangi ça qui est vu que attend rapper ba fi ba zombie alobi je vais dire la vérité moi quand on a l'eau je vais dire la vérité et c'est moi qui a fait ça. Pourquoi? Oh non parce qu'il y a toujours na ba kuit tandaku ah mais la kaka ko ça on a ça c'est contrôle raté et puis ceux qui na matina chambre na pour que na natala eso zonga ndenini non kutaye alali wana mtakala et je pas compris ce qui est sprini une peu côté langai na koma pour mélanger ce qu'il y a na kuiti na ye ngapi na bakisi ya ngai allez et ça les doses uniques ndena salango donc à la fin on dit la vérité cher internaute en tout cas vraiment ça passe la fin on dit la vérité na ba docteur na minute to zo sabino mama azan nazemi. Cher internaute histoire vraie oyo ezo salama siko oyo na minute on a Londres eza histoire vraie oyo salami maman azan nazemi to yebité et je suis pas celle comme d'habitude dans un invité nanga na kotika moko se présenter to meka ko yo kapé invité na ce soir ko bakisani nini to meka ko conclure si je parce que maman azan nazemi abomination mwana wana ko benga mwana wana nani donc oya oh vraiment cher internaute nga asuki na ngai yama et toujours continuer toujours yamba invité na biso
après ça idée naie par rapport à sujet. En tout cas merci, on y va. Merci. Tous en a invité na biso. Bino mo bomoni ndenge to changer de décor et à plateau. Donc tous en émission na invité na biso na plateau et to lingi maintenant avant que tu continues l'émission et à se présenter. Bonjour. Oui, bonjour. La planète Nana Effié et Nani. Oui, je réponds de Shadrach Ayabouke. Ah, ok, Shadrach. Shadrach, j'espère que vous allez quitter le début. Vous avez une histoire, vous avez une bêtise. Pour na muninga na yo, oyo auti kosala eloko wana. Donc muninga na mwana mobali. Donc pour na yo oyo eloko camarade na yo to muninga na yo asali. Eza bien to malamu. Bozoya nango ezo éduqué vraiment, ezo éduqué. Bon, na axe moi na sali eza mabe, eza vraiment mabe. Parce que ata wana za mama na yo qui so ça ba faute na ye ba défaut na ye okoki ko ça ba axe wana ti. Mabe. Est-ce que yo ko permettre ndenge yo za na Shadrach olala na mama na yo? Jamais dans ma vie, on permettre en autre. Kasi olobi bien que ko permettre en autre ndeko na wana mwana wana mobali ya âge ya 15 ans à santé à engrosser maman na ye. Pona yo nino koyebisa ndeko wana na bana oyo bazana âge na bazotala yo. Oyo bazovanda na ba chambre kotaka ba film porno. Nino koyebisa bango pona makambo wana. Bon, juste non lobela bango neti nazana côté ya mwana mobali faute na ye asali ndenge a poser ba acte wana vers maman na ye dede biloko ezobebisa bana na internet nango oyo eza ba réseaux sociaux kota la biloko moko ezo permettre te. C'est ça. Bon juste nazo condamner mwana mobali eloko asali eza bien te que ce soit babuzo ba maman na yo azosala yo koki ko afficher ba comportement wana te soki yaki omona ki esta wana etaki mwana okozela mbo finiki mama na yo na tongo olamusi otalisi mama ba acte opposaki na butu ou bien soko za na téléphone o filmer olakisi ba acte opposaki na butu boye eza bien te olakisi soki aza mama yele akoluka changer. Bon, moi na tout toujours condamné moi. Ozo condamné moi na pona nini? Na ba acte a posé ti na niveau amoni mama na ye ba kotila ye ba volume ba bloko moko. Non, c'est parce que Shadrach nani moi na akomaki na niveau na parce que maman m'attaque toujours na pute. Et puis moi na dans le but que na chambre na atalaka toujours ba film à porno. Aza toujours na réseaux sociaux. Ozo mona eloko poussé. Bon, na place wana eza faute ya ba parents. Ba parents moto ba permettre moi na ba digérer ba problème wana pesa mona téléphone azana na âge à 18 ans te ko permettre ba téléphone ba réseaux sociaux. Réseaux sociaux za makambo bilé. Mona ba biloko moko donc moi ba parents moto ba pousser moi na asala ba acte wana. Non, mais moi, ils ont développé, hein. Moi, ils ont développé. Comme on normal que les téléphones les a sur le côté pour les réseaux sociaux comme peut aider comme ça il faut est-ce que les réseaux sociaux on a ils appellent la banane miso soupé bah comme ils peuvent battre dans les réseaux sociaux ils ont mettre ça bango mon cambo belé après sur le dictionnaire au fan botan aux autres ma cambo tout en direct peut-être réseaux sociaux ils ont bon ça mais d'autre part ils ont baby ça. Ah bon? Moi na azalaki na éducation ya bien et faire kota la ba pornographie kota la bani ndé pousser à la biloko wana ce qui peut va pesa qui va permettre qu'il y a téléphone té akoki okoma na ba idée wana té donc pour na yo eloko e pousser parce que va pesa que opportunité ya ko posa toujours na téléphone et puis ko permettre mwana akenda na TV na chambre akomatique kotalaka ba film wana porno ba CD wana
ça veut dire que maman doit contrôler moi na té. Oui, parce que à 80 zala qui sous-sauté, tant séparation tant kota qui à 80 zala qui sous-sauté, maman zo bimaton azo qui peut banaté, moi na zo sa makamna ndenge na ye a aucune classe et on so kozonga contrôle zala qui té. C'est ça. Ndi ya wana itinda ki mwana banata ba biloko wana parce que ayibi kazana ndako ye moko à l'aise atatali muto observer ngazate. Ya wana puse mwana sa ba biloko wana bon acte mwana sali eza mabe, eza mabe. En tout cas, chers internautes, merci vraiment. Binomo Bouti Kolanda Chadras, Nengazoloba, moi la mouké. Tala Biloko Zoloba, ça veut dire que on ne connaît pas mon la sali. En tout cas, et ça n'est pas si. Et ça n'est pas c'est une histoire vraie. On a minute oyo. Na temps auto Zolobela, maman azana zemi. Moi, il n'a pas moi c'était mouké sous ce côté à maman. En tout cas, ba maman de boza base ya nyonso voir que ndenge tozala kana bandako ce qui problème est salami maman le papa le baka toujours bana yo ndenge to surveiller ka bana bani ndenge nini mwana wana koma na zemi cher internaute donc ba maman baza base ya nyonso maman ko ça divorce est synonyme ya ko koma na ba kwitité parce que divorce ezaki tant bofandi tant nzambe azalaki na satana bazalaki nzela moko moni kezo simba te tant to bake bukabone uta alola c'est parce que nzambe ataki to marcher na satana te ale zonga na mabele donc ko kabone uta na lola soki makambo moni ezo simba te basaka ni batikaka mais ko tikana et memayo na mabete okoma na bakwiti tala maman a choc na ya divorce et memi na makambo ebele lelo apesi pasi na kati ya ndako akipaka mwana te azongaka ndenge alingi maman il faut zaka na habitude ntango obimaki oyebi ke surtout ozofanda mwana kaka bino mibale otuni mwana journée na yo elekaki ndenge nini moko matina mwa chambre otalitali mwana okontrolaka mwana te mwana komiti kokotisa na ba cd ya porno atalaka na chambre aza tout le temps na téléphone toyebi ke ezaka mpe moko babotoli bana na téléphone on a récupéré le téléphone, on a hérité, et pas na yo eloko wana ezalaki te yango epesi vraiment parce ba maman bo changer ce qui bozo continuer boy en tout cas abomination et ko continuer toujours et tant que les réseaux sociaux ils ont existé dans monde ya lelo et tant que 666 yé ce qui bo changer te baka o ekobotama do ya koleka et comment que ya ile qui a senté ya senté maman c'était moi tata moi sido abomination et kokoma côté musupe sou na obeta c'était pour na mwana en tout cas maman soki akatelo bilamba na kanda wana ekomaka ke maman amodi oyo mais tango oyo okuti maman no na ta faiblesse to papa na yo na ta faiblesse okuti mutakala na nzela donc yo boy okoboya kozipa papa no ilamba ka pose malédiction yo mutolongola ki yango yo zalaki to yo kuti nte osali intervention wana aza papa na yo to maman na yo tango monaki maman na yo bongo asalaka ba habitude wana aye na kuti boy otali maman na pasi otali vi na yo ozina no lamba ozipiki maman ekomi na tango omati likolo maman atoka na mwana yo nga na mwana mobali soki na sala kitina za makasi ya komata likolo ya kozipa yo c'est parce que na kokaki sute yo za maman na ki komona mutaka na ote pourquoi oyaka na bakuti au conseiller maman na yo okomona ki maman moko se rendre compte que babiloko non sala donc nazo modio mwana nga sans le savoir mwana yo sali yango te o le zipa maman na yo yo kende ko sombela ye susu value po obakisaka po esa la dose unique okomatina niveau ko santé maman na oza déjà maudit wana nazo ebisa vraiment oza maudit wana eloko mso ko bakiseza te po ata soki maman longolize mitango nzolali maman na yo en tout cas eza loko sali yango très haut donc ekosimba te parce que bango nde baba nzambe na biso ya se bandeko nanga o bosala kango en tout cas botika tant auto comme nango eza tant ya mabe eza tant haut que ceux qui continuent na mabe nzamba zo pesa nzela na diable à détruire en tout cas bo landela bana bo sunga bana botika bana ba distraction te bokotaka ba chambre ko contrôler ka bana pour ko éviter ba accident oyo ezo comme en tout cas et ça qui passe chers internautes merci vraiment pour comme na suka émission na biso na pesi d'abord très haut merci au nzambe o ya permetaki nga choko beki nate masuli boso na bino comme d'habitude nzambe wana na pesi merci pour na batu nyonso ba soutenir na site na biso planète nana efie na pesi sous merci na famille efie na pesi batu nyonso
partout au Balinga Kanga, Bambote, Maman Nana et fille, merci beaucoup. Et puis Sonia et fille, moi c'est Kitoko Sonia, je te salue. En tout cas, on a joué qui déjà ba poli wana, en tout cas ça linga bien ba robe wana, ba chaussures, ba sac. Merci Sonia et n'a récupéré un gros merci vraiment ma soeur et n'a merci na papa Guy au Azaki Nabiso et avant que nazo soumis micro qui est pour na kata émission invité nanga ko pesa moi quelques personnes beauté et puis n'a récupéré le micro moi de la fin na yo on a fait sinon merci na yo Tantine Choco Yami Balé na pesi mbote na famille na Mubimba na Mboka Kinshasa la seigneur se baza bambote belé na pesi ma sœur chérie Ladi lokala bambote belé na pesi ma sœur chérie Kelika ya bambote belé bisika boza bambote belé je t'aime beaucoup. Merci Shadrach, merci en tout cas et Ladi lokala donc Nazoya et merci à toi aussi et je dis merci et puis un gros bisou na moi nanga na kolisa Vanessa Meta Chabert, je te salue, ta maman t'aime beaucoup et je dis merci aussi à ma petite sœur encore Sarah. On a bien Sarah cousine et il y a encore notre cadette Sarah Gemma et puis merci na Cordon Nanga display image en tout cas Cordon merci pour notre soutien dans la planète Nana et fille chers internautes merci et merci mingi to monani soki nzambe à permettre au revoir Fia sungaka tabana babola nana fia sungaka tabana bazanga bapoti nana fie azana ONG nana fie asungaka bademini nana fie sungaka kolimba tekotika nana fie motema malamu Bosabone trop na planète Nana et fille. Bosabone trop na planète Nana et fille. Bosabone trop. Alors merci bino ki bandi konanga bosabone na planète Nana et fille. Vraiment eza chaîne ya biso nyonso. Vraiment bosabone so bomoni ka tolia peta na kati ce qui fait yango base. Donc on a beaucoup de bosabone bola na ndenge tozo développer tolia peta na ndenge système ya mikolo yo. Nzambi courage yope base. Vraiment, trop, vraiment merci. Planète fille qui toque ma casse. Ambassi bourgeois, Montoswag, le prince Racel, le prince de Fali Poupa. Déjà vous dit, bisous tous les yeux virés, braqués vers planète et fille, Nana et fille. Tous s'abonner massivement. Donc, abonnez les bino. Je vous demande, tous s'abonner pour des vraies informations, pour nos qualité, pour nos actualités. Planète Nana et fille, TV. S'abonner, ça va bien. Ça va te coûter rien quoi. Yo s'abonner car au moins là, on perd de l'eau. On sait pas.